Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai gande kuna bino simo poso lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili bajalo bakufi bafoko ntipe bakufi lala lulala simo poso lobito libanga gologo tambwa rouge ngaona keba nyoka ndumba zui permis papa de panga bele liboma lala lulala balelo sonandonge nzeta moselo camion munene ngunduka balelo sonandonge mbote mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus de Nazareth ezana bino ebomba bino bisika nyonso amen. Bandeko napesi bino nanu mbote nyonso na bandeko pe tokutanaki tosolaki na bandeko oyo bokomela inga parce que bato misu bakasa natangaka mais mingi nasinteresaka na makambo ebele natali ya mso natali mona mso na zwi na mwata mingi mpo na observation na koloba nini mpo na population analyse na nga namoni batineli ngai nani Jimmy Belau na mwasi na ye petite sœur na biso oyo ya Belgique na mwasi na ye nga nayebi mwasi na ye na Saratola bango nyonso kati wana na era kuto tosolaki na vaki de Kinshasa nabengaki parce que nayebisaki parce que nani oyo bakali na banoko zwa ete so na bengi azopesa ngaka ko ya Simon abo era tosolaki ne déjà on ba ona na bengi parce que na ba numéro na bango direct tosoli na bango ataki yande asolaka na baleki na ye ndepe bino bobenga bobina nga tonto Simon noko bakena ipupa mwana bino pa komi avocat tokokuka bino sulté olobi ndenge nini pona makambo ba ezoleka boivement yoza yaya okoko pesa tolite ngabi tout ça ba yebi ba bite yo opesa oloba lika moko ezaka bien ozana ora oyo mutaro koloba to moi respect koko zala na bandi pa ndiko na Jimmy Belau Jimmy Belau bonsoir ndiko na ngana no bonsoir mwana mama nanga Jimmy Belau omoni elo msuno koko loba nayo omoni eloko bapenga ke sokoza wa vedette soko komi vedette okomi eloko moko komi populaire na mboka c'est que vedette c'est que oza vedette na eloko moko boyi bat ba yebino nango oza vedette msusu na milieu moko za ka ba mono parce que ceux qui bat ba mono déjà disent oza vedette oza pesa ceux qui ba mono mo ebele oza mo ve siko eze eloko moko sikoyo yeba siko ko salela moi kombo wana Jimmy Belau yeba siko ko sel okosela ngona ndi okosela ngona babuzo bate okosela ngona ndi okoyeba ndenge nini na koko kendele parce que eloko musoko okosala pona ba o attirer bat nzoki ezana ngo bongo te eloko musoko okoloba bo bat bako bimisolo kwa mwazo ba moko bo parce que déjà kombo na yo ezopese loko ko mon ezopese il faut rester toujours là kolinga to ki d'après soko bando bese se ko komi na milemo ya bat moko boya ya kwanga na piodi parce que yo mo mto BBC moi personnalité na yo place pe soko lingo kende il faut observer c'est ça ba star na biso mingi na ba musicien biso eloko zo sanga ndeko observation si tu n'observes pas beaucoup de choses tu auras toujours des problèmes pendant que ça va problème parce que ozoyeba ko distinguer le mal et le bien parce que il faut yeba siko ngo pona sagesse au senga pa Salomo yango ndeko mema yo Jimmy Belau nde tolandi wana tomoni ti bokomi na niveau bobunda na ndeko na yo nani bakale eza sombre eza eloko moko terre à terre obunda na ba omonte obunda siko na bakale na ndenge ya même tu avais raison na façon ko obundisi bakale esopio makasi ya na kosiote ngala lobaki loko yo eza ebimi na motema so bato miso bazoloba bazofinte esopio parce que azan ndeko no moba il fallait l'appeler pour busolola eloko leki dialogue ezate omoni bi kofinga na ko bunda ezaba nini moko boye mutu moko asangi argument il manque d'argument yango na tana faiblesse ya kofinga to ya koselo mutu azana argument na oluko to solola parce que ceux qui peut occuper nos qualité et nos akitoko parce que bino siko bokoma na sorte ndeni bato botambola na bango on vous donne on vous donne pas koko on vous donne pas même pourquoi comment les mona na kolo ba monini yamso na boye e bima gros momoko boye bosu omo kana zo suka na vous et ça et l'autre mususu ba milieu bino botambolaka il y a pas beaucoup de conseillers
vous n'avez pas beaucoup de conseils. Oh, bah, on peut se conseiller, Jimmy Bella, tu peux faire comme ça, nini, non. Attends, le soro bimaki, na moi si, na nini. Et ça, c'est clair, il y en a moi ça. On n'a pas besoin de ça. Parce que Coco là, et ça, que, baye bisa Coco là, il faut cola nan. Avant, mais surtout le bano coli, il faut cola. Parce que Coco là, moussou mona, azana 50 ans, mais un raisonnement, mouya bana 10 ans. Azana 60 ans, mais un raisonnement comme bana 20 ans. Au moins, il retard mat, ozana retard en mémoire déjà. Parce que, et là, comme sous que, au monde indéngwana, tu ne peux pas parler au tiki. Ata les camonettes, non, qui au pire, c'est que moi, c'est bambo. Et ça, c'est clair. Au pire, c'est que on peut l'ingakit. Au pire, c'est qu'il y a zate. Au pire, mais qui Dubaï, mais qui fait un fait, mais qui dit ça, mieux sona, et ça, là, qui amour na bino. Parce que bino, beaucoup de système qui, ceux qui te boyent, na moi, si tu m'attends, il faut que le bakaka, bah, les bien faire, bino, na makamu, bobimisa. Soki omoni mobali baboyene na mwasi to baboti aye koloba mabe ya mwasi seke asisi bolingo te otsa ona bastati soki omoni mobali to ayina bana o abota na ye na mwasi seke akenda na kanda ya mwasi suka bimisango pa ya bana bazwa ngo ya kabongo. Moi j'ai vécu ça dans ma famille na ebi ndeke mobali oyo so omoni mobali wa fingi otena ninte otike na bolingo ne loko moko boye a marqué mais asoko ko lobango te kanda wana bimisi mobali soko monika ke ote azana bana asundola to non alinga bana te kanda ya mwasi na tika ina lo bolingo na lole parce que bibala bongo ba sisa posa mwasi te abana ko lobaka mabe ya mwasi parce que osano pe na mabe na ome et là, comme on marque, il faut avoir c'est la boya na te. Yo siko obimisi yango, ça crée toujours des problèmes. La sens là, de konanga Jimmy Bella, il fallait pas. Ozape muto goto na no makamsute. Ozape na tante, olanda ba bilong musu abuzo non. Zala posé oza muto yebani, tu as fait déjà les noms ozana kombo, olanda bilong abongo pa. OK no kobundisa kati, nde na moni ba ola sanga vidéo wana ndenge ozo baluka ba shit ndengwa à ton âge. Omoni ndeka kobundisi bobundi na bakali obimi vmako esopio ebimiso ngaku tujele kwa obi ketamo la sam Jimmy Bella obi kena na so ndi batenga akomiti na niveau pone ko kita na base class ndengwa ko no kobundisa ka bakali na ba place netu wana pe ba sende ne za populaire batumingi ba moni mino batumingi ba zuzu bino ba video mais video omoni ba video na bino boso mona wana yaya ekutika na génération bana biso ba komona ba koko na biso kombo mususu monaka eyinisi pe génération no mobimba eloko mususu po sala eyinisa batu kaka yo mto sangina likamo mais eyinisi barrière na yo parce que tu avais mal parlé eloko sala et baby ça mitema batu ya mona avant ko sala likamo mususu na ba YouTube yaya ko lande senga mbongo te l'argent ça va finir et de l'argent kindaka relation nino kotika na kati ya monde wana relation nino totika na kati ya YouTube wana relation nino kotika avec les gens parce que total la kaka mbo tala relation ni bokotika na ndeko na yo tozo bota bana basokola bakobota biloko wana misu ebikotambola tala papa na bino makambo banda kosala yango kolinga te eloko yo sala ki ekita na génération misu ezaka défaut moko mabe makasi ba nanga lelo baboya ko yede bango pona mabenga na sala nzambe na linga ko tone ko mina ngati na baka nzambe limbi sanga ba onyo samsu ba mona na finga bango na blessa bango o limbi sanga parce que na finga ka tengande na loba ba timiso wa konfuna ko finga na ko yebiso ke loko musu non soki pe blessa ka bino bo limbi sanga so pe na loba malamu bien so pe na loba mabe bo limbi sanga c'est ça. Après naye koloba nandeko nangai Saratola Saratola yaka vanda to so aleki nanga yo pe tuka bora botso Saratola na landi bani na yo Saratola wana sande kono ya mwasi ngara kota bilongo na mina bana basi wana tina kota minuto parce que na mona ka bilongo na ngabia bazaba makam na mo ka ba date mo na bango mais ko kota ka tina intimité et koki ko yiniso mutu libela sara boko zana problème na mutu ko lingate siku mabe mutu wana soki
mobali na ye ayelo makambo Sarah no Sarah kolanda mbongo te parce que Sarah ozala ba problème trop na bato na ngala se obi ke misonge tombe pe kaka tango ngape na Sarah ba bete nga ba masolo ebele bino na makongo babi na ngai noko simo te ya baleki no na mibale yo tombe pe makambo bimi yango Sarah tola yo na moninga no Karine so Karine Karine pardon Karine boz nani boko lelo tala omoni ndenge loko ano sali lelo ata bozana problème na ye mais loko mususu bako yebisa yo yaya okokaka osala ngote soko sala ngo c'est que vraiment ko ozana mako na eni moko. Je te dis la vérité yaya parce que eza eloko mususu na to solo la ngana yote mais ba yo eloko mona ngabi ate na solo la ngana yete mais na ko sala ngote a ebima elo mote an mutulanga lelo teto kabwani to tira la ka famille mais mutula muta asala ka makamne mais na ko kota le kambwana te parce que na ndenge na landeli ba video zo tinda okoko tinda bongo te wana ndeko na yo ata bozana ba problème na bino ba problème no akati beaucoup un peu na niveau pe ya moi respect zala parce que ndenge osali wana bakomona lokola yo enviaka Jimmy Belau bato oyeba wana te parce que ndenge osombi likambo yango bato bakomona kaka enviaka ye to viaka camarade na yo Sarah ena on a tinate et l'homme musu poko ko beta li solo ozo beta on a modération pro ozo beta on propre ben ozo loba mais ozo sala moi et qu'il yo otsemako na top izana tinate ata izaba finga ko pona na Diego izana ko problème ezan ndenge bunu mo boyebe ndenge bo sala ki ba relation na bino ndenge bo bandoko vivre na ba na millier ezana mona tinate ukoko loba mais ozana moi limite ezala tina tende konangai parce que omoni oyo olobi wana mutu na mutazo interpréter na ndenge na ye olobi na ba vérité ndenge ozu ba audio na nyos après ba audio na tango ozu après na elo on estika ko sala après wana vie continue te to sukeli wana ote ya mso ba finga nini te parce que bo finga na bino parce que bino mo boyebi ndenge bo sala clan na bino parce que ndenge bo finga naka mais ezabi loko musunde bo lobaka bo sapi na moi limite bino na eko te aka bino nyonso na yo pe côté na kati parce que ndenge na moni biloko na ndenge lobeli sarato la il fallait kita leki na ngai il faut kita ta mwandambu parce que ndenge pe nani Jimmy Belau obozo loba wa aza moi mutu mo pe azaki moi quand même par rapport na bino saba yana bino et loko musu bino bo sananga ke bobusa na relation bala moko te bukan sakata les bienfaits mutu moko ata Jimmy Belau wana saki na problème beaucoup kan setana les bienfaits moko eze loko te ke bo bimisa mabe mutu nyonso bala moko ezala linga ki mwana moi sine wana soki pe ba linga na kisonde nyonso zo tangi na biswar y a rien on n'a pas besoin de ça to luka makamusu to luka nanu to tala ndenge évolution mboka na biso évolution na biso ya ba na biso lelo so to zate to kote tout ça il faut to ko parler pe wana tout ça kaka mabe ya liboso te o matière wana ko tikala quelle relation botika no na ndeko na yo parce que bino nyonso nde boza boaka bato moko boaka mona bosolo libono ezana tinya te ezana parce que nde ba benga ba bi tonto Simon loba ya msuboko c'est à vous de voir so pe na lobi mabe bolimbi sans so pe na lobi malam grâce à Dieu parce que eza eloko ekotika la ndengo wana eza mona tina te botika ba biloko wana nini loko so la kisi biso olobi tu t'arrêtes là Sarah tu t'arrêtes là eza ngo teke eloko koko sutu kisayo eloko yango wana osala be monsieur belé makambo belé yango te ka oyi mtoke suso ta belé oloba non tu t'arrêtes osuki na yo parce que yozo ibate ozo fou la bato wana makati atozo loba ola tsa bato bani mais yozo fou la bango sans le savoir et loko muso pe ba mono jaloux na bango ba mono siko enviaka o ba no vie moi sina mubai on viaka to Jimmy Belau au monde loko siko ikobi parce que la façon mondo zo belango vraiment na poser tranquille ba so je l'ai observé, ngana observé, mais bah tu vas le noter, regarde très bien ma commentaire, bah si bah bande au comment, nga pona raison nga dit et loko non l'ambiance qui tozo lamba bo, bah obim soka bongo, et ça on a tinate.
50 ma peso sagesse oyo makamsu boko koloba mani parce que boko tikala ka famille ça ezala bandiko nwana boloba na un jour boko solola boko mukwa ba mama bo asoba chaîne fite boza batariana batamadaina na bat kera nyoka akoswa biso bino nyonso wana ndumba zwi permis papa lupanga siliki tala bakande ngwana. C'est à vous de prendre soki na lobi mabe bonimisa me na leka ki kapona so na bino eloko wana kitoko te. Jimmy Belao yebaka pe kobumba ba secret na vie esalaka bien esalaka tango omoni téléphone so solola yebaka mutu nino so benga téléphone soki po so parce que bino bokoma na système so ba benga bino ka butika kokoma ka ko enregistrer so komoni mutu a enregistrer c'est que yebaka na yebaka azana prise moko mukuru ayebi ke boko kabona ejo awbimisango boktango na ba stati soki bo so na mutu monika ke ya mususu mukobo dis eloko moke bimi abimisi te azaka déjà na projet ya kosala eloko wana prise asuka yango wana azaki na confiance no te di ke mutu ndeto so na ba ko enregistrer mukolo likamoke bima na osala ye kokeno musika te mutu soko monika bozo so na mutu eloko bimi azaki na azaki na projet na ye ezalaki koma bongo o enregistranga te ayebaki ke suka bo suka bongo. C'est ça la vie. Ayebaki ke su o kende bote ayebaki kende epa na ye ayaki na kikamadérité to na mutu ayaki na eloko moko piège to ayeko tala yo boyo ndenge nini esa loko abana bakongo mwana mukongo akoza na ndumba mais asa lusitu esa to na côté akoza mobile akopesa mbongo boya kuzwa mais soki kolo na mususu batanga kate mama soko ayibite akolinga mema kisi po alangu so ayiba contrôler mais kota lusito ata okokoza ndumba mukongo akoza lusito po yibo oyo kabo yoka na kine ukateli okay meme kolo wana musuto tanga ate akoko kota tina kati amemelo kuna kristina kisa melisa yo po adoda yo lususu doda akende ezala kabongo ekolo wana musu ameme parce que mona ke mutu azamutu le cœur de l'homme l'ami fidèle c'est Jésus de Nazareth soki tozo yoka na te malamu to kabwana libongo parce que tozo yoka na te mais to kota no banende ni parce que bino boso akaka mitse mbala moko vous l'observez pas au moins les conséquences yango iso bimela bino oso mona kaka otepo mutako asana ko mutu muso akoza na komo meana azana sagesse savoir vivre zate olandi mbongo mais yo landi lo mbongo mais conséquences mbongo wana oyebite na suka nango il y a déjà beaucoup parce que oso moni vraiment milliers Même Sabino Lelo, il y a milliers de combo na star na ba musicien. Il y a mutwa prendre nga kuna zate. Et suka rabongo ba wekenda rabongo. Soka sa mekyo to Dubai soka mekita ngulu nzinza. E yo eloko yaki soka vandi na yo seke is alingi yo. Soki te wenda yaki ambote au revoir. Keba nyoka. Ako soa yondumba zui permis papa lupanga beli liboma kale soa tombona na kale soa ville za repris mon côté ouais ba magasin ville a repris okomi bo putu malamu.